Peuple congolais, Bokoto, Bokoto, Bokoto. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Plus que catastrophe, peuple congolais. Kisa seza kuningana kuna. Sanga munene pei na kati ya mboka. Peuple congolais. Soki bandekwana batelemi te. Kombo ya bato wana. O makambeleki na inikini somo. Somo tro nazwa kombo ya. Bolembisa ngai. Kombo ya moto yango awa. Omachakangwa. Yebisi bino l'air est grave. Na inikini kuna eza koyinda. Peuple congolais, l'air est grave, l'air est grave. Bokoto, Bokoto. Bokoto, 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 Bokoto. L'air a sonné, il est temps, peuple congolais. Yalora Sokoko ne Makambo, Yalora Sokoko en tête de monnaie. HM millionnaire congolais, moitié angolais, moitié zaïrois. L'air est grave, peuple congolais. Na beleli bande konyoso ya France. Sangwe boyoka message na ye nango lelo. Ezali somo bande konangai. Ezali somo trop. Bolanda ngai partout bokoto bobo sanateke. So bozolanda ta na osisi fe bokoto pe na bokoto TV bokomona 9e ultimatum parce que lelo journée toza nango lelo ya 9e ultimatum ezoleka pe na YouTube na télévision na bino bokoto TV fe bokotaka botalinga na Facebook mais bobetka bokoto TV bolanda ba message nyonso topesi ya makasi vraiment bandeko ya France bandeko ya Paris l'air est grave plus que catastrophe bandeko boza na Allemagne bandeko boza na Hollande Luxembourg bandeko tout bozola nanga na Belgique l'air est grave l'air a sonné il est temps mboka ekei ba Rwandais ba resir kozwa inikin nde na zo kota la mozino moboko likambo po nakoka ko expliquer bino bandeko na ngai en tout cas ezali mawatro na komona comportement oyo eleki na inikin betidia na ebite soki bakotika ngo eleka na ebite mais na pesa nano bandeko tu oyo bazali na Autriche na Norvège Danemark Suède Italie Espagne Canada les États-Unis Afrique du Sud Congo Brazzaville Pointe-Noire Gabon Angola na Luanda epai ya Laura Sokoko inikin ekei do makambo na bande ko expliquer betidia bazo continuer na distraction lelo inikin ekei do peuple congolais mboka ekei inikin ekei ba Rwandais ba resir kozwa inikin do ndenge za nazopesa bino message moko kozala choquant na komona makambo eleki na inikin lelo do l'air est grave lokumu ezonga epai ya tata nzambe oyo bakoko na ngai babengaki Mungu Baba papa Nzakomba papa Nzapa papa Congo tata nzambe biso totelemi mpona mabele ya Congo totelemi mpona moto te totelemi mpona nsima ya moto te mais totelemi mpona mabele oyo opesaki biso tuna bakongolais na 4 coins ya planète ke tokoka kovivre na mabele wana na kimia to vivre loka ba pays nyonso du monde nde baza kovivre mais lelo malédiction ekoti na kati ya mboka eza dirigé na bacriminel mboka eza dirigé na baventurier soi-disant bata français oyo balobaka français mpo congolais abangaka français bomona bagrand magistrat baprocureur baprofesseur université bango tout corrompu bateki inikin et puis baza corrompu en tout cas pasteur corrompu musicien corrompu vraiment dernière chance etikali na diaspora congolais boyoka message nga naza koyebisa bino na nkombo ya Nzambe et puis na nkombo ya bakoko na ngai do lokumu mingi na Yesu Masia mwana ya Nzambe lokumu na papa Kimbangu notre prophète lokumu na
mama Anuarite, mama Nusanjo Bakanja, lokumu na makila ya président Kasavubu na makila ya maréchal Mobutu, lokumu na cardinal Malula, cardinal Echau Mandrendele, lokumu na makila ya Dani Botechi, Floribert Chebeya Bazana, makila ya Cédric Nyanza, ya Pasteur Lukusa, général Ngwala Panzu na général Bekazwa, makila ya Kacha 28 mort na Maluku, ba Congolais ba kufa boy peuple congolais, bibembe nyoso ezoleka na Congo, peuple congolais mona amoneti filme okeza e réalité ndenge bato baza ko ba Rwandais ba tuchi na ba Congolais o baza ko protéger ba Rwandais tala ndenge baza ko exterminer peuple en Zambie, lokumu mingi na les diaspora les plus courageux, Armand Tungulu, massacre ya Beni, Butembo, Ituri, Bunya, Kisangani, Makobolo na Chingi, Équateur, massacre ya Bujadi Congo, massacre ya badisciple ya Mokongobile na liboso à la voix d'Isaïe, massacre ya bandeko na biso na Kasai, na Goma, na Bukavu, Uvira, partout ba Congolais. Massacre ya Yumbi, plus de 890 Congolais au Gentili Ngobila Boma, ba Congolais baza réfugiés na Brazzaville, ba Congolais baza réfugiés na Angola, plus de 160 000 Congolais bazo la Libanda, plus de 400 000 enfants na Kasai bazo kufranzala, mais tozo mona groupe ya bato moko boy bokati toko boma, bokati toko assassiner yo, ba makamba intimidation. Moi je crois que ngana za kuna na intimidation te peuple qu'on a zole kaka toujours na peser ba esprit, mais na moni groupe bandeko ya Félix Tshilolo bazoluka guerre civile libanda ya poto pona ba Rwandais ba sepela, mais biso to kota na nzela wana te, to luka toujours total bitumbo tozana ngonde za très nécessaire to na tina ya bato bazoleka bakosa te, mais ndenge toyebisa bino tokosala plainte bongo bato tu bazalaki na marche mokolo wana bakoya devant juge baya ko expliquer juge que boketu waya mona commandé so bazalaki te ekozala, et puis tant tokende kosala plainte wana tokoloba iso makambo te, tokozela jour ya frottement nde tokosala appel na bato tu bataki libanda o bakomaki longwa 8h 9h 10h ti na likolo nde bakoya ko témoigner pona tosukisa lokuta ya bandeko ya Félix Tshilolo, bamemi mboka na lokuta bazoluka guerre civile, bango bazokanisaki ngai boketu wa munaza ngai moko na mwasi na ngai na bana na ngai oka babosaliki bitumbo nazobundeza ya biso na biso te. Mes frères bandeko ya Kasai o boza sima ya Félix, il faut faire attention grave na makambo boza koluka bino tu boza na Bruxelles bokenaki na ambassade bafuti bino mbongo pona bo agresser ngai bo bomanga. Mes frères boza ko tromper adversaire na kubanga mutute na bangi pe mutute, mais loko nazoa ko inviter nde guerre civile boyebake awa tona ba pays de droit toyaki koluka bino bofinga nga bo continuer ko finga ngai nazolo ba vérité ya Congo, mais o bino bofinga nga sala nga pasité, mais o nazolo ba vérité zo so bino bozo leka o kosake boketu a beti mama moko boy. En tout cas eza mawatro na mama wana oza koluka guerre civile bana no bateka ba biloko makasi o bateka wana oza ko flammer bango pona koluka division na mboka o. Awa na poto miziki moko ekozongaka ezali te, ni wera ni fali ni redi ni tout motako betaka azali te. Po soki bomeki démonstration à force bokozwa pe démonstration à force mokolana bokomona plus de 100 000 Congolais bakobima pona kolakisa bino soki bokomo bunisa bitumba ya Nzambe ya kokofondre bino vraiment. Ya Laura Sokoko message na aki nango yango wana to sala plainte na biso d'ici là pona to déposer na ba menace de mort na bino ole bobo maba Rwandais bobo maba Ruberwa bobo maba Kanambe, mais bino lolo bandeko ya Félix ya village ya IDPS bokomi ko protéger ba Rwandais pour lolo ba Rwandais ba pesi bino pouvoir bino bokalesaki biso tokoya kokota na boato na bino non nga na kolinga esclave te na kolinga pe Congolais moko bandeko ya biso ya baluba oya Kasai o bayebike balingi Congo bomikaki bokotisa bango na nzela ya baya
salle ya 15 000 personnes mais besoin ka 2000 sapo bato bautaki bipai na bipai puis bobengaki ba Rwandais ba Ougandais baya ba Dieu merci ba police ba banai ko vérifier ba identité ba mona ba identité ba Ougandais ya ba Rwandais ba pekisaki bango ba kota na salle wana vraiment boza humilier bokotikala humilier bokomema biso na piste ya guerre civile te po bitumana nga eza bino IDPS te bino botracer bitumana bino ya ko soutenir pouvoir occupation oyo evandi na mboka na biso oyo eza komonisa peuple congolais pasi oyo eza koexterminer peuple congolais et puis bana tu wana boyebake ngai nana na bana mibali bakoli bana mpe na bacamarade ebele mais ce n'est pas ça ngai nazobundela bino ole bovandaka awa lobi bozonga na mboka bocreye basociété na bino bakotisa bino na baje wana te mbongo ya wera ya jibira ya kofira ya wazekloira boliaka yango te mpe bwana intérêt moko te intérêt na biso ya libération ya Congo bamusicien wana bazwi temps tina lelo bacomprendre te tina lelo base refugia libanda te baza wana mpona kosoutenir kolia mbongo babongisi vie ya bana na bango basomi bandako na baétranger bino boza toujours komona pasi na porte na mine na kotelema na bahiver na banini mes frères conseil gratuit bana na ngai il fait kolonga na piste wana parce que toza plus de 85 millions de Congolais namona dictateur moko oyo aganya peuple aza te namona nano te esalema te peuple congolais ba congolais boza partout na 4 coins ya planète inikini ekei okenga na yebaki te lelo na vana ba émission betidia ya inikini bauti kobenga ngai basalaki élection po batia président ya inikini na kata président inikini wana mwana soki leki ya Ruberwa soki mwana ya Ruberwa yende mutakomi président ya inikini do ba Rwandais bazwi contrôle batie mbongo ebele betidia congolais ya inikini basombi bango na mbongo po bavote mwana ya Ruberwa wana soki Ramayere soki nani basombi ye ndeko na ngai nayebi te na moma oyo eske ba congolais otu baza na kati ya inikini bandimi Rwandais tuchi akoma président ya baétudia na kati ya inikini. Moi je crois que baétudia inikini toyebisa bino lelo eza 9e jour eza na cadre ya ultimatum yango nazosenga na bino message oyo topesaki na moi eza na Bokoto TV ife bokotaka na Bokoto TV na YouTube direct bana télévision bokomona ba message eza ebele wana bravo na bato tout o basabone bato tout basabone na o basabone te ba continuer ko s'abonner bravo na bato tout balandaki message quand même toujours moi 1000 et ça allait bien il faut to continuer ko s'abonner na Bokoto TV ne bokozwa message ya 9e jour leza lelo ultimatum et kozala grave libanda na kati. Moi je crois ultimatum wana et ko continuer mais le 3 octobre bokomona nde démonstration à force bitumbo eza ma ebelete za bato baza na esprit nde bakoka kobunda pona tokoka ko libérer mboka na biso yango na ekobisa bino lelo ke moboko ya likambo leki ya Ruberwa mwana ya Ruberwa akomi président ya betidia na kati inikini mais c'est une grave ya Laurent Sokoko eza grave betidia inikini soki botiki eloko na bo passé boyeba ngo ke lobi biso tokokanga inikini pona libela koma bino ba congolais boza wana mona boyebi ke muto na za Rwandais a corrompre bino po bo passer ye président et puis bato tout balembongo wana pona ko voter mwana ya Ruberwa comme président ya betidia inikini tokolandaka bino lobi na bandako na bino boko subir grande humiliation bandeko ya inikini o bozolanda ngai tout suite na Bokoto TV na Facebook na ngai bozwa video oyo boyebisa betidia wana na ba professeur tout ya université oyo bandimi kozwa mwana ya Ruberwa akoma président ya betidia na université oyo ya munene ya Congo boyeba ngo lobi tokokanga bino nyonso haute trahison bo trahissez nation
Inikini ali cerveau moteur ya Congo et université à Mounene, mais bino bo préféré bozwa Rwandais na tête ya grande université ya Afrique centrale, où espoir ya tout un peuple, espoir ya toute une nation, naza koyebisa bino betidia Inikini mise en garde, bosala tout bobengana étudiant wana ya Rwandais akoki koseje na kati ya Inikini te, Rwandais na tete ya mboka, Rwandais na makamama Congo, Rwandais ti na kati ya Inikini. Yango wana bandeko na ngai na lekaki awa pona koexplike bino makambo euti koleka. Moni lelo pe na tongo ya lelo tomoni ndeko Kofira toyebisaki bango bino boza na frochette mukusi. Ba Rwandais bana prochette molai. Omoni liwa ya papa yemba eza pe na maboka ba Rwandais. Même ba yemene ya wana. Tuza na yebisaka bino Kofira, Wazekroara, Jibira, Werera, Boki Mamboka na boya libanda etaki ba leader d'opinion to mobiliser peuple ya Nzambe pona to sauver mboka. Metala lelo ba to lokota Kofi. Ba lokote na kiloti Kofi azolela. État de droit moyango ba lokoti e ba kei na e Dieu merci na midi lokola ebani na bakonzi na baokuna ya occupation batikaki Kofira na midi. C'est ça boyeba ba conséquences. Tango nga na bande ko expliquer bino bokanisi neti ngai nazali contre vie privée na bino be bomengo na bino nazobe sa richesse na bino. Mais botala yo mo kofitala ne de konangai yango no moni ezali passe tango tozoloba bato musu bazomona ngo blague. Tango tozoloba bato musu bazomona ngo blague. Troisième point ezali kokende ya Chilolo aux États-Unis, ezali grande humiliation, ba américain ba humilié. Vous les gens de IDPS, ceux qui bozo monaka lokumu ke ba betala ke ndeko na mino fafara azali humilié, motumaka ya bien aéroporté ba memi Félix Chilolo tina hôtel batele nenge basala na Cannes na ba Hollywood batele mo atapi akoti bana misatu ba yambiye eza grande humiliation. Et sa grande humiliation. Hein? Et puis à côté de la sincérité, les belles bandes qu'on a battu tout. Et sa grande humiliation. Quelle sorte de bateau, irresponsable, n'engwana, peut surtout 85 millions de Congolais. Tous on a que Félix et Chilo la même Congo n'a pas vendu. Peut-être que la mbok. Nalandi ba journal bande quoi Kasa imoko ya biso na Londres. Bango tout ça to bazo sa publicité ndeko na bango na Chiluba, mais c'est grave bozana solitaire, c'est grave hein. Oh Félix akoya na Londres soki nini bozo sa mobilisation bozo benga ga batakasa mais bon mon dimension na bino boza malade boafu mes frères hein. Boza maboma bande kwa Kasai boza maboma botu boza na sima ya fido mission na bino yali kodi eza grande humiliation bovani na plateau bozoro batilu ba wito bote ya langue na biso national mais bozo benga Félix Chilolo koya na Londres ba Kasai baya botala niveau ya tribaliste ya bandeko oyo niveau mboka ekei yango moni Félix aza humilié bandeko bana pona makamba forêt akendeki baboy kopesa mbongo po baza famille ya miyibi bapesi Gabon mbongo pona makamba forêt bapesi Brésil et même ba chef coutumier pona balo na bapesi Brésil mbongo mais Congo baboy kopesa mbongo po Félix na Kamere na Kanambe na Rubero mbongo na suba mekai kopesa bango batiango kana ba compte na bango eleki yango no moni ya Laura Sokoko Félix tourné ne asali humilié humilié na Belgique soko mekoko makutu na France okozala grande humiliation oyo okulapa libere plutôt kokanga partout yo kozala poto la dimension ya bitumbo tozali
Na Gabon, bapesi Gabon sur combien? Sur ça et quelques millions de dollars. Brésil, bapesi plus. Mais Congo, baboy kopé ça. Baboy kopé ça Congo. Na makamba forêt po baibike. Bauti koyiba 15 millions, baibi ba milieu belé. Nenga zana, kanambe pe aza kozela na ba bêtise asali bandeko na ngai IDPS Félix na bino eza biso te. Ba Rwandais bakoboma ye bientôt, bakokanga ye bakosekle bientôt là. Soki bozana tembe eyaka soki bozana tembe na makambo nazoyebisa bino bokomona biso toza kuna te yango topesi ultimatum na baétudiant lokola banome leki mwana ya Ruberwa président ya université, grande université ya Afrique centrale unikin to segi bino na kati ultimatum do lelo toza 9e jour ya ultimatum lobby to komi na 8e jour jusqu'à le 3 octobre bobimisa bato bosala action makasi bana inikini bino bana institut supérieur ya IPEN ISA ISE soki ba droga bino nga pe na ebite na moni boza drogué bozo comprendre rien bozo tanga classe pays ezali depuis 2001 muza yaki ba bomi na Kanambe ba Rwandais bazwa pouvoir jusqu'aujourd'hui ba maîtriser tous les politiciens congolais ba politiciens ba okuka même ko se sortir pour ba libérer mboka bango ba ya kotuna ba français ba belge mais dans l'état Kanamba vandi wana ba américain ba simba kete pour baza ko se retrouver ba français ba simba kete pour baza ko se retrouver ba allemand ba simba kete pour baza ko se retrouver ateka ba richesse à Congo tala moto ebisa président Lorenzo Yangola ki na 15% na nga pétrole zwa yango tout pour Angola zwa 35%, France 25%, États-Unis 25%, 15% pétrole etongi Arabie Saoudite, pétrole etongi Qatar, pétrole etongi Koweït, pétrole etongi Iran. Mais Congolais c'est normal, tous en a premier pétrole et à qualité. Yangolais ont coûté 83 millions de dollars na voyage moko. Yabiso coûtaka 100 millions de dollars na un mois et ça la soki 20 tours soki combien de voyages, ça fait 2 milliards de dollars par mois. Mais mbongo na tout ekedaka nango Congolais zo continuer ko prier katanga et comment na maboko na bango batuchi coltan yabiso na ora kilomoto pour ebima ife Kagame beta caché à Rwanda Congolais tout na ba diaspora na ba Congolais na ba diaspora boteka mboka boteki Congo boboya Congo bo préférer na bino mboka kende bozolandaka ba distraction ba musique ba passer mboka kei mboka kenda. Mais Dieu merci biso tozali na kombo tata Nzambe tozo bunda na ya lora sokoko poto récupérer mboka na biso toko mener ba action tout oyo eko perturber ba tout wana 6 à 7 il fait ba se dégager très vite. Il fait ko bengana ba Rwandais ba tout wana ba kende. Mes frères bozo mona bino bandeko ya IDPS bandeko ya Kasai ya Félix aza figurant, il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Ayaka signé ba corps militaire na ba belge. Pourquoi signer? Avant un aéroport en Chili pendant 30 minutes, Azoluka, ministre de la Défense, akangi portable, abenga ministre chef d'état-major, akangi portable. Iringolo bake Félix azana pouvoir mon côté bande konanga ya Kasai. Félix akende kia kosala kaka roro bache wana azwan ana contrôle ya kozwa mbongo na banque nenga lingi po bayibaki bango famille wana balula mbongo eneti bandeke bachaku ozobokela bango nguba bakododa kolia nguba après bako sutuka après mes frères ya Kasai mes frères baluba Félix ateki Congo.
Félix so bolingi na montre bino ndenge ni po bo comprendre. Un parlement ya été, Sénat ya été, ba gouverneur ya été, ba Bukumesa ville à Kisasa ya été, ministre de la défense ya été, chef d'état-major ya été, ministre ya finance ya été, imperium quand dit on l'aime souvent de konanga kasa ya balu ba bozo comprendre te imperium ngulu ba armée ils a dirigé na batuchi yango mes frères makamona ebisabino biso na ya lora sokoko totika Congo te peuple congolais diaspora bo pesa biso confiance soki tolobi na bino atu ezali il fait boyaka 10 000 5 000 8 000 20 000 au moment, il faut tout bouger ma piste, mes frères. Il faut tout bouger ma piste. Les seuls bateaux batikali, bakuro sauver mboka siko za diaspora. Diaspora, il y a France, il y a Belgique, il y a Hollande, Luxembourg, Londres. Il y a la Suisse, Nicolas Bissot, Suisse, ou comme misale les cas, bazala moumé. Belgique, na France, merci ming na ba maman. O tout ba telemaki na moni petit na ngai papi on veste o ba ina pese na pese rombote pa ya lora sokoko azimbote na yo ya ngono moni bandi kuna ngai bino tu bokoto TV bolanda émission na salaki na moi na lobi presque tout tout bozola na ngai bobetika bokoto TV bokomona émission na lati teni militaire na jardin na telemi na za ko expliquer bino tina ya ultimatum biso to sala o to sala mais ko sala on a fait toujours appui na bino appui à diaspora mes frères ceux qui tout raté génération oh c'est fini mbokeke ceux qui tout raté virage oh ceux qui tout longwe na distraction bravo na babato tout o basali ba vidéo contre maman on a bravo mamongala baser ranga tout bozé belé merci mingi na moni bolingo merci na bande ko nyonso oyo bo témoigner innocent ya boketi wa monale kinanga eso mutako boma biso azate et puis na matonyo to la nano ese la matonyo le connaît la kuna boye bisangai elo na kuluka na matonyo nini boye bisangai na kuluka ni na porte na miringai so ngena kende na okende mena ko sa nini dona kende po to s'affronter très vite tant to s'affronter bato balingaka Congo et ko sala ngo bakoya batumbi ba magasin po Lumumba kufi Rosimu kenda kufi Floribert Chebe kufi Armand Tungula kufi Dani Botete kufi Thérèse Kapangala kufi Alain Moloto kufi Passer Lukusa kufi Batebele bele bakufi sikoyo Félix nande konaye Christian Tshisekedi o asala kabatia sur la deuxième sonini auto somba Ferrari ya 350 000 euros azo rouler na ngwa bino bazoba oyo ba congolais to sakana na bino bo sabi sonini ba Rwanda ba tie biso ezabino te to lia mbongo ko na Congo na nko to sa ronyo sutolingi na nko leki ya ndeko soi disant yaya na obeleki ya Félix et Christian Tshisekedi azo kita na bambongo na budget privé ba belge bakoboto la bino mbongo na disilobi bakoboto la bino bosoma bandako partout bosoma bandako tokolanda toko récupérer eza mbongo ya Congo ezali mafia obosali na kata Congo lelo zotambola na tinela matonge na Ferrari ovimbi lokola mungusu etudube motazindaki na mai et bébé après 3 jours. Moi je crois peuple congolais beau s'abonner beaucoup na vraiment na le cas qui pour expliquer bino makambeleki na inikin comme na maboka ba Rwandais leki ya Ruberwa a commis président ya betidia ya inikin na sengi na kati ultimatum oyo betidia inikin à partir à lobby bo bengana
boana pouvoir à kobenga ye na bato baza corrompu comment bokosa l'élection bino betidia ye ba congolais ba corrompre bino po bozwa rwandais akoma président ya Heineken. Mais c'est grave, haute trahison, c'est grave. Hein? Yalora Sokoko, c'est grave. Hein? C'est grave, mes frères, c'est grave. Hein? Oh, Boussalimbo Kana, c'est grave. Yamwana, Yalora Sokoko, dans les cas qui apprennent bon mon intégrité, il y a émission Oyo, na Bokoto TV, Bobetaka Bokoto TV, directement Bokomona, na Télémina. Pelus be monsieur Zebele on est à 9e lobinde to sala 8e live to zota pona eleka on direct na télévision Nzambe abatela Yalora Sokoko place aux alines Nzambe abatela yo na no telemela Yalora Sokoko alesa kibino asomeli bino ba voiture bobiki bosal ma boyibino po bozaba marionnette bozaba ingrat ndikoza na bolingo na bino na kitire ya musique à Congo bozaba profiter c'est fini wana za grand frère nanga c'est fini tout est bloqué c'est fini Yalora Sokoko koti na makamamboka aza homme d'affaires makoti na makamamboka c'est fini na makamba ya babuzo bana bokozwa lisusu te aida kibino c'est normal bo ba leki na bo bandeko na e ba minae aida kibino mais c'est fini Yalora mbongo na ye eko se sacrifier pour na mabele à Congo mbongo na ye eko se sacrifier pour na ngai leki na ye otu na ningi na zona kozwango pa Yalora Sokoko c'est mon grand frère propre makila moko era nguna ndenga mabete azo soutenir nga na bitumba o ye moko pa za na 4e membre officiel ya peuple mokonzi d'ici le 8 novembre peuple mokonzi zoko kisa 5 ans Yalora Sokoko ko sala minene wana ye moko akoya so ekuta biso na Congo Dieu merci so ekuti biso to sala invitation ya sala makamno so Yalora Sokoko akoya ba mama tout ya mokili bokoya komona Yalora Sokoko les millionnaires congolais les pétroliers waza auto so bakuta so mai zamba moko munene soki na banzangungu soki na ba Congo po asala kaka bilanga alinga sisa makambo o ndembe sili o ndunda esili bilok bilanga ndenge to mona ka ba papa Kasebu ba papa Masamuna boye bakake jeep oyo roi Baudouin amataka nango au place babotola ka epé ezalaka ya famille ya papa Masamuna jeep wana impara toaki na bakasebu bakisembu ba masko lelo ba papa Mbemba Saolona ba papa Moleka bato basalaki ba faire na kata mboka na ba papa Lusaki Vano ba papa Kasebu ba papa Leti bazalaki belé wana yango turubi lelo totikali na moto aza homme fort ça fait comme homme fort ya kunyatira peuple te homme fort ça fait avandisa makabitali bilanga pétrolier mbisi Nangola Yalora Sokoko ba bateau de pêche na 1 mois ezobimisa 450 tonnes ya mbisi bokosko mboke za la libéré achango na fleuve Congo achango na lac Tanganyika achango na lac Tumba achango na ba rivière achango na lac Mai-Ndombe achango na ba bateau na lac Kivu aso ba cargo ya ba avion frigolette ya ba chambre froide et ba nous même mbisi et ya na kisasa mais bato ba ko sanzate c'est ça Nzambe fa batela Yalora Sokoko il fa batela ye na bitumba oyo otuzana ngonga na ye na bitumba o jusqu'à la victoire il faut que dégager batuti ndenge ni bokova na kotikela batuti mboka na biso comment mes frères bozoka pongi ndenge nini ba diaspora ya Londres ya France ya Canada les États-Unis Afrique du Sud ba congolais bozana na Angola na Brazzaville na Gabon Cameroun Guinée Conakry Togo Nigeria Malawi Zimbabwe Zambie Mozambique est-ce que vous aurez pongi na mboka na bino si vous aurez pongi vraiment vous a peuple moko ça fait ton commis peuple moko maudit malédiction c'est pas peuple congolais na bombe libinote malédiction ezali
Il fait beau se repentir. Il fait beau se repentir, mes frères. Il fait beau se repentir. Yo, na ye kuna beau se repentir. Comment beaucoup qui abandonner ma belendenge wana? Comment, mes frères congolais zaïrois? Comment beaucoup qui teka mboka na bino? Pourquoi? Qu'est-ce que se passe, ma Congolais? Qu'est-ce que se passe? Hein? Nazo la calculité, nazo komate. Bobo Congo, pourquoi? Bote qui m'a belé, pourquoi? Qu'est-ce que se passe? Hein? Pourquoi beaucoup mi père? Bangi simino trop. Bolongo la kobanga, mes frères. Bolongo la kobanga. Ba Congolais tout bon à Belgique. Bolongo la kobanga. Il fait tout signer. Ba Congolais à France. Bolongo la kobanga. Il y a Luxembourg. Il y a Hollande. Londres. Canada. Les États-Unis. Afrique du Sud. Bolongo la kobanga, mes frères. Ba Congolais bozana Angola. Président Lorenzo. Na Papa Miel. Ba kobate la bino. Ba Congolais bozana Brazzaville. Motakobeta bino Jean-François Ndenge makamba salaki ya kotika ba mama mitakala tokundana ki yango Jean-François Ndenge okoki kosala yango te parce que bobali biso to bali bino toza famille Congo Brazzaville Angola totikali 3 pays ona toza bokoko na biso moko Royaume Congo Congo yaka comment président Sassou Jean-François Ndenge, bino tout ba Congolais ba oboza comment bokoki ko souffrir peuple zaïrois? Comment est-ce que na Brazzaville bokoki ko refouler ba zaïrois? Quel mutema mabe oyo ya Jean-François Ndenge au sala ya kotika ba mama mitakala? Basi ezala basi ya Congo Brazzaville na basi na bantwa bato moko. Bande kotu ya Brazzaville, il fait beaucoup de makamba saï. Botika kotike la biso parce que ba komisi peuple on a faible. Bangolais tout bozan na Belgique, na France, na Luxembourg, oya tanga mi azali angolais. Oya botama na Congo, oya botama na Angola, il fait botele me la makamba saï. L'air est grave. L'air est grave, plus que grave. Là, il est temps, mes frères, il est temps, il y a que soutenir Bazaïrois, Botika Bangote, Bazalaki Batoa Bolingo, Guerre à l'Isuba, na Sassou, Talanege Toyamba, Bande Konabiso, Nana Beta Congolais Brazzaville, Jean-François Ndenge, Nana Beta Congolais Brazzaville, président Sassou. Est-ce que président Sassou, vraiment, Ogotika Mboka wana Ndenge wana, eta kozon vie? Bakulutu na biso tu boba Pierre Bozane belé vraiment batuchi bauti da élitré mais tango bazui zaï eloko de zaglo ba infiltra pe yo président Sassou ngozana ozali infiltré na batuchi baza ma faire attention na Kagame président Sassou faire attention na service secret ya yo bazwaka mbongo utake pa Kanambe plus de 5 millions de dollars au Kanamba pesa kaba infiltré yo soki le lobo bominde konamino Sassou boyebake mawe kotier mobuta kenda bomonde botika lobby bozwa remplaçant lobby Sassou akoli lobby boluka bosala élection moko Sassou atika mboka na bana mboko bakozwa ezate ke bobo manatalende zaire komi bomoni Libye bomoni Soudan bomoni Algérie bomoni Burkina Faso to bote be to moni ba dégâts o ezwa ko salema bomona kaka président Lorenzo mona peuple wana baza peuple na yo baleki na yo bana na yo okomi wana po il faut sécuriser Zaïre au sécuriser Angola Brazzaville sécuriser Angola et sécuriser Zaïre il fait to bengana batuchi très vite ba infiltrer biso président Lorenzo soki omoni société ya ba Rwandais eza na Angola il fait bokangango Miko Telecel ayakotsa Telecel na Congo ok communication sur le cas na Rwanda soki bomoni mboko ba rwandaise ba politicien bokobi kubala ba rwandais c'est fini
ba politicien ba congolais oli na Congo na Zaïre basi kitoko batonami ba pesi bango basi ba rwandaise na butu bazopesa ba information ba pesa yango Kagame na Museveni. Voilà les conséquences aujourd'hui. Grand Okelali Congo Zaïre c'est fini. L'histoire de Zaïre du Congo c'est fini. Yango monaza kolela président Sassou, président Lorenzo, peuple angolais na peuple congolais à Brazzaville. Pardon, bo sauver RDC, bo sauver Zaïre, bo pesa biso makasi, bo motiver biso. Na biso situation ba corrompre ba pasteur. Moi je crois que président Sassou, il faut qu'on kanga église de le réveil tout oya ba pasteur congolo ba yaka ba katia ku il faut qu'on kanga bango ko beta bango ko kotya bango na prison. Ma message nazalaki na yango na kati ultimatum ya 9e jour yango yo tosengi aide na sengi aide na peuple angolo tout baza na Europe na sengi aide na peuple Brazzavillois oya bana Congo Brazzaville botika Zaïre te bo abandonner biso te. Nous sommes abandonnés ba peuple bako koka ko se réveiller te mes frères. Tala Uganda ninge basanganaka na Uganda basanganaka na Rwanda po babeta biso basafrota po babeta biso yangwana président Jean Lorenzo na président Sassou. Il faut bwana choite, il faut bo sauver bo bengana Kagame bo bengana bo kota na ba commune nyonso bo bengana ba Rwanda ba tucho bazana ba infiltrer président Sassou ba société ya Kagame baza mayele moko ba tuchi ya kosakana te. Président Lorenzo, général Miala bo faire attention na ba tuchi bo faire baza bato te. Kamera mekotia makolo na Angola te. Kagame achaka te, Félix achaka te, c'est un traître. C'est ça le message. Oyo nazana yango pona ba deux pays frères o tozana bango roi moko prophète moko papa Kimbangu mama Kipavita to na kata royaume Congo tozaba bantu. Président Sassou ozali bantu. Jean Lorenzo ozali bantu. Grand Zaïre. Salata référence Mobutu azalaka na mabe na ye azalaka pe na malamu na ye. Mobutu sacrifié abunda po na ngolezwa ezo indépendance. Mobutu abunda ana berera salaki bolimbisa biso ya makambo etali basavimbi ona bolimbisa biso président Lorenzo président Eduardo Kulutu Miala bo pardonner biso bo aider biso président Sassou ozalaki leki ya maréchal alingaki yo makasi et puis moi sinon azali yaya na ngai mama Antoinette poto mona mama poto ozali beau frère na ngai ozali Kulutu na ngai ozali papa na ngai na sengi aide nakoki kotika mboka wana na situation te. Président Sassou na déclaré guerre contre Batuchi o ba Tuchi o bazo diriger mboka na déclaré tout il fait pas dégager Zaïre il fait la mouka. Lelo ozo vu président Sassou na président Jean Lorenzo na Edouard soki botiki Congo eke botiki na bana na bino mabeleli bobino pe boza esclave. Président Denis Sassou Nguesso za esclave, Jean Lorenzo za esclave ya Batuchi babotoli bino Zaïre. Parce qu'au Congo, il n'y a pas de politiciens, politiciens ne biso, guerriers, batamour. Otoye ko dresse mboka wana ezonga tozonga na ndenge tozalaki Angolais tongama, Brazzaville tongama, deux pays wana to vivre lokola tozalaka bandeko. Oya lingi akolala na Brazza, oya lingi akolala na Angola lingi tozala ndenge wana ozala ba frontière, tozala l'hôpital à munene kota Zaïre, kota Angola. Oya linga yé l'hôpital gratuit. Il fait tout vivre. Angola une richesse pourrie. Brazzaville pourrie. Congo koloba kutute. Pona nini biso bana tata moko mama moko prophète moko boko abandonné biso président Sassou na président Lorenzo. Pourquoi? Yangwana na sengi aide na
ba ndeko na ngai wana na lobina ya Laurent Sokoko. Merci bandeko, Bokoto na Bokoto TV, bokomona émission wana Bokoto TV, Bokoto TV, Bokoto Diabolanda o na salaki na moi ezali wana na expliquer tout na zoli kaka pona bisabino ke Bokoto ka ibele na télévision na ba émission en attendant que ya Laurent Sokoko azocha tocha ba ordinateur pour tout changer, tocha neni ba caméra bien pona bozwanga bien drapeau Zaire kozala na sima pona tukoka koleka ba émission jusqu'à la libération totale. Merci na bino tout ba ebola ninga, merci na maître Poison Golbachek droit de veto, merci na honorable camionnette Mbola de Sanda Fumukimba, merci na Achille Mboyo na Londres na pesi batutu mbote, merci na Yalola Sokoko nde makambo oboya Laurent Sokoko ko capacité 5 exil na Libye ou bien na Yémen ou bien na Afghanistan ou bien na Irak pour comprendre qui est Laurent Sokoko. Yangwana na lekaki pona bisabino ke Bokoto bokomon intégrité ya émission na salaki na moi même message mais na lekika pona bisabino ke Iniki nekei et comme na maboko président ya Iniki mwana ya Rubero a commis président ya Iniki, c'est fini. C'est fini, donc Betidia si vous savez quelque chose, et sali mawa, et sali grande humiliation, Iniki notoeba ki Betidia, o baningisa ki maréchal Mobutu azo sombela bino babisi, Mobutu azo ba professeur bazo tagisa bino, lelo bana Iniki ni bokoti na bakisi, bokomi faible, ba Rwandais ba sakani na Congo à cause de vous, les étudiants ya Iniki, Issa, ISO tobenga ki mouchetou vide, bokomi faible Betidia. Université ya Lumumbashi, université ya Mbandaka, université ya Kisangani, ya Bukavu, ya Gomba, ya Bandundu, il fait ultimatum, ça fait qu'on tombe le 3 octobre, donc Ndegezawa, il fait beau bimabo, ça la quelque chose, qu'on si la na batou, mais ça, bonjour comme un politicien, na bako sala yangote. Na koti nanga ni contre, ni pour, mais bako sala yangote. Message ya boye, bonjour en face, comme général de Gaulle à Salaka à Londres, France et Salaka libéré, comme terre, diaspora et Algérie, Salaki lelo, Algérie, bon, il est qui a président Algérie, 15 ans, président Soudan en prison, président Égypte, Kangaki, peuple congolais, Bolanda, Bino, Batouana, tenant contre politicien, mais confiance, il fait tout le monde en a confiance dans les leaders, au baza déterminé, au baza peut message déterminé, to libérer le Congo. Il n'y a pas un autre message que on a la zope Sabino. Histoire vraie, peuple congolais n'a pas Sabino que notre pays bien aimé les Aïe, ils allaient diriger na Wituti. Oyo, baza manipuler tout les fils du pays. Ba professeur d'université, ba généraux, ba magistrats, ba procureurs, peuple partout, mais bouvandi, bazo babotoli bisomboka, bouvandi, kisasa masanga, peuple masanga, bozo comprendre place boutite, place botelemi boébité, place bozo kena boébité, bozabe esclave, c'est le moment de bomi libérer, bokata ba chaîne, et na mitema na biso ba congolais tozo tambola nango partout soki biso ba tomi libéré motako libéré mbokana azate ya Laurent Sokoko. Merci nzamba batelayo, merci kulutu nangai bolangala lo sako ya Laurent Sokoko o maki fafa kumbolangola motabo manga tata abali mama ba Rwandais bangwana lo sako ya Laurent Sokoko bata fenda kantando la pos bakati ke barepone lenga komona mokilite lo sako ya Laurent Sokoko ntato talake songo botokim yo zola na boketu na ya Laurent Sokoko yondo kozoka ngana kozoka te toza message ezali clair tokobunda tokolonga toza na bomoi toza na nzambe, nous sommes prudents yango na zolo bake subo s'abonner belé bozo tala binga chaque jour na Bokoto TV pour bozo ba message. Il faut beau changer peuple congolais, diaspora France, il faut beau changer diaspora Afrique du Sud, Brazzaville, partout Bokoto ka bozo ba message
oyo ekolamusa bino mpo bokóma na kanda na degré ya baalgérien na degré ya bapeuple soudanais na degré ya peuple tunisien ife bodepase kanda mpo tozwa victoire ya mboka na biso. Merci mingi ya Laura Sokoko. Merci na bandeko tu bolandaka nga na Facebook ebele. Merci vraiment mikolo bozokota ebele. Merci ya Laura Sokoko.